toutes et à tous, quand tu es bacala, reçu d'ici, tu as quand ma soeur qui est là avec la préférée, moi non m'tété là, puis peut-être la nia sans beauté, n'a pas baza, n'a pas baza ati, hein, biso de la reçu du suivi, dans la quand invité na biso, oh t'as passé bicolo, oh le baka ma soeur mobi qui s'inde ma comme quand le baka, qui a vu les fils, a vu aussi les pères, hein, je te sali gold, na pese beauté, na pese oignon se balingera la reçu du suivi, la pese bien beauté, bah oignon c'est déjà pour s'abonner qui je vous encourage, et puis bah oignon bah s'abonner hein, n'encouragez bien vos s'abonner. Ah ouais, bon mon abattement longa, bon mon abattement saute, bon mon abattement linga polémique parce que mission a reçu les filles, tout ça l'académie ça te bon absolument polémique hein, quand tu le bakache, te salis tout la mis des mamans, prince mbui moi, maman la quitte comme la maïele, nzambe, la personne glorifie qu'elle est beauté la belle, mungala moya kafu mungala moya lingane oloba, je salis ma maman, hein, je salis ma maman, na mais belle, na boka n'a je salis maman, mais je du tondo, la personne beauté, je salis maman Ali Dapoula, là je te salue, je dis Ngongo, la passion beauté, hein, la préférée, moi la binoyo. Et merci aussi à mon prophète Faya Poula, la moto en Zambé, hein, l'homme de Dieu, moto, pesa kabisa kola solo, hein, je te salue papa, la passion beauté, Kade Tolobaka, Jean Simbo, la passion beauté, mon cordon et l'unga ma passion beauté. N'a plus pour s'abonner. Bah on a s'abonner, t'es beau s'abonner parce que bon raté, bah déjà s'abonner qui, et je vous dis merci et puis l'encourager, le nom bakande mobiki si tu as pour ça to bika hein tu as pour ta solution à problème biso babik c'est lui qui a vu les fils a vu aussi les pères hein moi na nzamba kande balobaka moi na moyibi moi na prophète kande tolobaka moi na pasteur pour l'honneur hein mobiki si bonjour mbote na yo moi si tata pambola yo la préférée à tata mobiki si balandi ya aussi nous TV baliba comprendre bayiba mobiki si ngwazana na uta wa pa bimala groupe ni parce que le to kaka mobiki si to bité mobiki sa uta wa pi abanda wa pi et puis lelo aza ko évoluer wa pi mobiki si azala ka uta bandeli ya mokili lokola tata na ya na ye yango mobiki si pe azali ti lelo mobiki soza pe esika uta ke no bana carrière na yo pes boye ti lelo o évoluer ka pes boye oza na ngono mobiki si leki ya mona ya tata ndenge ya uti koyebisa yo tango mokili oyo tata na bango azalaki kosala yango bango bazalaki deja nayebi oye mpo na bikisa yo mpe kobanga te yo na bato bazali kotala biso bakobika na kombo ya yaya pe ya tata na ngai. Ok, mobiki sabi to banga te na bato bata babika komba papa hein bato bana soka la rosini civika na babo sabore plus mobiki sile to beta lisoto moni obmi plus na modèle na yo moko batei na ozota banzamba na yo donc aussi masque ka lokane tima mobiki sima Jésus kanenga banda kolata mobiki santo oyeba pete mobiki sa soza pe mobiki sa solo to mobiki sikaka ya senta soki na lobi na onazali ya solo okondima ngai te soki na lobi na yo nazali ya solo te yo kokima ngai mobiki sensi wasongo zulango wapi epa ya tata nde mopesi na nyonso mwasi tata nzambe ngai nazali kolobela tata na ngai mokeli na nyonso mobiki si tomoni oza mobiki si boye mais à part mobiki si o appelle la combo na to bila combo junior parce que to beta solete junior wanda ko zala rapé ya za papa aza junior comme normal junior aza artiste junior à part ko zala pe mobiki si junior aza artiste c'est comédien aza artiste. Oui, comédien, chanteur, musicien, ouais. Parce qu'il m'a capé mon guitare, Junior a capé mon yimba, Junior a capé Kosala pe ba art mususu. Junior a pas ba art salaka. Tout le monde Junior a ça mine de théâtre. C'est plus aussi basé les mine de théâtre par rapport à art au salaka. Ouais, je dirais oui. Pourquoi? Parce que ils ont parmi ba art au nalinga mingi. Théâtre. Ouais. Nalinga mingi. Mais donc au nalinga kusala mingi. Voilà, au nalinga kusala mingi ils ont théâtre. Mais au nalinga mingi ils ont musique. Mais au nalinga mingi théâtre, au nalinga peu musique. Nalinga mingi kusala théâtre. Mais nabi bien
nalingaka mingi ko sala théâtre. Donc nalingaka mingi ko sala théâtre. Mais oyo nalingaka mingi na ba art nyonso eza musique. Ok, quand tu vas Steve, elle a comprendre Junior, elle a comprendre. Dites bana ko Steve elle ngande plus pour s'abonner, so pour s'abonner sanga bien, hein, juste mbui quand tu vas au sam ça la préférée yo. Mobik ici na groupe na yo pe des jeunes de ko évoluer boy. Est-ce que déjà ça va? Ouais, na groupe na biso tout ça ko évoluer bien. Pas mal. Comment groupe ni? Jusque là tout ça na structure il y a ils ont vraiment les disciples des Mobikis. Les disciples des Mobikis. Ok, les disciples des Mobikis, et bandika kaka mingi tout bien, ils ont déjà tant comment? Les disciples des Mobikis, c'est bandaki depuis Mobikis TV et Botamaki. Dans Mobikis TV, où ils ont chaîne, il y a Mobikis. Les disciples. Mobiki si le peu obo yembara na yo. Oko peut composer no peu nzembo no peut tena on peut la marcher simba parce que obike olinga pe musique. Oko no peut yembara yo ko combiner dia la fois te olinga ka salon théâtre. Oyo na linga ka mingi ko sala eza théâtre. Oyo na linga ka mingi eza musique. La même réponse. C'est comme si nous jouons à Mobiki sinon autant un peu plus Bible dans le monde. Ouais, ka Bible était mais naza mwandambo culture wana ya lecture. Des chrétiens. Ouais, des bases. Des bases, l'église. Motema na ngai. Ok, Mobiki c'est base avec kata motema na. Motema na nga motema na nga nde misala na nga. Dans mon thème nanga nde misala nanga nde comportement nanga on a basé na ba comportement nanga moko. Mobiki si depuis aux allez Mobiki si expliquer biso na ba avantage ni oyozui par rapport à ndongo za ki junior na ndongo za junior to comme de Mobiki si. Hein? Avantage. Il y a junior na Mobiki si. Mobiki ça joue chance au junior a zuité tisikoyo. Mobiki ça joue chance il y a ko partager scène moko na ba grand. Ne donc na ba grand ya mboka oyo. Donc bat basalam na mambo théâtre bato ma bakenda sango. Bat basalam makambu ya somo. Mobiki ça joue chance ya ozalata pembe na bango eloko au junior a zuité. Mobiki question au chapenga mo mki toi banan Mobiki sanga utape we papa pardon s'il te plaît parce que question wana au débrouiller ka tu comme na point junior bankale ka son artiste o évolué ka na groupe tout vient de Dieu il y a papa vie de loin. Comprends pour junior bankale Mobiki si abukana 6 fois yé aza à travailler kana tout vient de Dieu des papas vit de loin. Si les APK, tout vient de Dieu. Oui. Mobiki Sisikoyo a eu une chance et a travaillé na tout vient de Dieu. Mobiki. Pour obéter sur Mobiki Sina Junior. Peut-être soit Junior on a Mobiki. Voilà. Donc Mobiki Sina a eu chance te il y a nano asali demande na été pour un groupe tout vient de Dieu ndenge junior bankale kasonko abukana 6 fois ça là qui peut intégrer groupe tout vient de Dieu. Tantôt le bazano peka et pas vu de loin au joueur no peka kuna mais entre taper on appelle la barre nos travail là. J'espère que par rapport à la junior na Mobiki ici il faut qu'on différencie déjà par rapport à réponse nanga. Je sais pas quel détail oyo linga nga biboy junior bankale kasonko. Il est artiste et comédien au sein du groupe. Tout vient de Dieu, des papas vit de loin. Mobiki ici, lui il est sur Mobiki TV avec ses disciples.
Ok, quand les babana reçu Steven ngande puis vous s'abonner pour information qui toko to emba bino ka bata bento ba ato sandi musana reçu Steven ande makambo. Mobi qui na linge pe o meka pe ko faire comprendre biso à part papa la groupe na bino vu de loin au travail quand peut si comme tout ce côté na peut sans problème. Oui, biso me lo ka po confinement ni tout ça vraiment la pause biso nyonso. Mais sinon papa biso azala motema bete donc azala motema bete azala mutali kundute ne balobaka azala mutaki toté comprendre yaza mutumo boye il est libéral ya lo bakuta mona bien tant mona banane baza ko évoluer donc voilà. Ok, quand on rappelle c'est le que j'ai le préféré on a reçu une TV le nazala nga kana mobikisi hein quand on bato beta kaliselo mobikisi arango otangela ngo parce que ndika to mona vraiment bravo à toi bravo vraiment félicitations ndito tangela ngo botangela ngo kotangela ngo ndenge tamsusu kozwela nke na bandeli yango première deuxième troisième t mais kotangela ngo pe ya ba recherche ya banini ya ba effort ouais connaissance ezali parce que moni na elo nyonso mutasalaka soki oluki ko bakisa connaissance nango te en tout cas c'est qu'on a besoin évolution te on comprendre donc netiboye journaliste chroniqueuse donc tant au yamba batu solana batu aux en a besoin donc faut moi connaissance mon pays là faut moi connaissance mon pays à la rapport et ça la harmonie na makambo yoza aux alito oyo sala voilà. Obiki sinamsana binelo koni oyo lingate arrivé le non nga sala te ta ko jour ba bilo na o tango travail que le ni za la question que comme le na lingo monde le côté na lingo sa le côté namsana sala ka et le ni sala comme beso ko monyo o betango sala o belingo sala ngoti namsala oyo elo na souhaita vraiment et comme l'angate eza manque à respect na baene donc na bateau déjà na kuti na musala oyo donc na lingate un jour na manqué mon qu'on a bango respect un mauvais souvenir pour ça non ba mauvais souvenir papa ndenge tanga machi nzamba zolokumu Mobikisi, il y a pu aussi arriver que nous, on vend du mot pelanda ko taba bloro na yo, hein, des on vend aux affaires de mitali puis et ça la condamne. Tant qu'on on vend de mon tumo mobikisi, on vend de mon tumo bengo na combo na junior. O l'équipe pas bengo mobikisi, o zone bengo combo junior. Et ça la condamne. Non. Na sepelate. Donc na sepelate parce que il y a une œuvre montée na salle sepelisanga. C'est pas tellement tout un succès. Non, les éphémères. Les éphémères. Normalement, au photo salle, apparemment, non, tout ça, apparemment. Normalement, au photo salle. Comme n'a dit que c'est un habit sautant, il y a un habit. Déjà, au moins, œuvre, il faut éternel, insatisfait. Par rapport à l'œuvre où on a donc nazala fanatique à l'œuvre nangate na linga ba œuvre nangate so no linga ba œuvre nanga et bando tindanga na mimona même la vie normale et bando tindanga na mikanisa on dirait donc so batwana no mona baza c'est parce qu'il ngana za vous comprenez et puis et tindanga na lukana sala koleka o Nathalie son aïniango et permettre les gars on a la prochaine œuvre et permettre vraiment à la disposer, concentrer, inspirer dans le sens soin. Ok, quand des ballons aussi nous êtes aux tout ça quand nous sommes hein, la sina personne botte ma compagnie, j'en sais qu'à une dozana m'tanga kati. Mobiki ici à part monde de théâtre. Vous avez papa randaku na banana moi aussi. Junior Aza célibataire mais célibataire engagé
Donc ce nabi naza na mon moté solo célibataire engagé par qui? Par la personne anonyme. Mais si moi je suis déjà célibataire, c'est qu'elle aussi, elle est directement. Parce qu'officiellement, donc j'ai fait, non, à salle loté. Je n'ai encore rien fait. Vous comprenez? Je n'ai encore rien fait. Donc, il y a un dans le lobby, par respect, il y a et puis il y a Libotanaye. N'entends comme on était, mais au moins, Azali. Ceux qui osent makanisi ndire dans Aza déjà. Eh mobikisi pardon ngazaka makasi ngasande ka musala mobikisi biso na kosini sivi non le bela bangwana. Ole babala. Non le bela bangwana. Eh bino baba na engagé pardon bo sabité maté pardon biso ça ka de musala kosini sivi mobikisi. Tango zalaka. C'est le faux hein. Na c'est dans la photo takayo signora takayo non même pas. C'était pour blaguer. Ouais mobikisi nebi ki ozape ba parents so baza so bakufa ata bandeko no susu so bavandi be ba mona nebi tima plaisir wana ndenge zala kaka ngana lika star ngana mo star ngabota star po ezala ngona biso nyo sala so za mo star za mo la no ma ferme au bout donc famille no ba porter loko nini banda oya mobikisi sa famille na bango longa junior ko mobikisi déjà tango leka baba wana ndeko mobikisi leki mobikisi ya mobikisi déjà c'est la fierté donc Café Lobara, ngana master mobikisi. Et dit bara Lobara, ngana via mobikisi. On comprend des alaga. Donc, na bato to kolina bango, ba vie, ba master, ba petit, ba papa, ba R10. Donc, bango nyonso, baza fier. Ndenga pe na zalaka fier, ya ozala master na bango petit, na bango mwana na bango leki na bango. Ngape na zala fier. Ok, quand on a reçu une TV PC, le cause loko, biso ato pesa ne makamo, ba formation solo. Ato sala ranking te. Je salue, Yannick Mungazi na pesi mbote depuis Jobour na pesi mbote, cordon dongia master sali mon cordon, Jean Simbo na pesi mbote. Na pesi ba onyo so balinga la préférée na reçu news na pesi ba mbote. La mani mobikisi. Fo thé et café na pesi mbote. Merci pour la gentillesse. Non mobikisi ngata ke ngate pardon. Gentillesse wana ezali pour finga libanzina été potala libanzina été ala tamuniri tuna elikambu kalunga kosa ukokinde kusumba bande génique opangusa mutoki na ngonga yokana kite ekobimo penza yokimimbangu te na lobino na lisesi. Ok, quand on dit que ça va barater, on a lycée, c'est quand même makambo, hein. Mon bic ici, c'est comme si aux yeux de ma salon, on y a ce côté, on a groupe na théâtre, parce que on voit qu'abango fort, hein, café na personne moté. C'est comme si c'est bon, ton entourage là, on continue on peut se remettre ça là. Prof d'avant, hein. Prof d'avant la personne moté. Na bois qui? Prof d'avant, boy prof d'avant. Prof d'avant, je sali. De la part de mon bic qui s'appelle personne moté. Il y a un chimiste, il y a un chimiste. Donc, na pesi libotanion son beauté. En fait, bande konanga, izakande mona na bango pe nazala. Ngape sono sama munanga, na moni ke bango bazawana. Ah mais boye pe non. Donc, izala bon. Donc piste moi misala. Misala bon. Na bonga famille, leur famille. Il famille te mais toza babantou. Donc c'est-à-dire photo simbana Golbachek, la semaine, ouais, Tolo et Vimba. Donc voilà. Ça va combien? Bah non, combien? Déjà? Non, boutité. Non, jusque-là, non, on a boutité, mais comme Yaya revient bientôt je serai parent. Mais j'ai mes nièces, mes neveux, voilà. Le temps qu'on doit profiter parce que vous avez un succès et là comme ça va bien bah non bah tant on écoute besoin mon na kemobi qui si junior yo babota te pour monique na tant mobikisi babota pour tant oboto bike no bota pour lobi mona wana na bokola ina tangisa e lobi azala mutu na société voilà c'est moi le samba suka poto kabwa. Moi aussi, le Sambonini, Yokolinga, Mobikisi ya Sambela,
nyonso yaya atikelaki bino yango deja bosambelaka losambo ya yaya oyo ebandaka na tata losambo wana botikaka yango te ntango mobikisi asilikaka na ntina ya tata ata maître Mbata Zuga ye abangaka kasi oyo na koloba na bino bilenge mibali pe bilenge basi ya Kinshasa ngongango yango yo ya kotelema pona Kinshasa na bino ya kotelema pona Kongo na bino polobi bana na bino tango bakoya baloba bosalaki mosala malamu pona bango ezali lisese. Ok, quand tu as comme déjà avant la fin de l'émission, je vais ici. Chaîne Nabiso comme on Rossi News TV. Mot de la fin pour la chaîne. Rossi News TV. Na sengi na batonyo sobo sabone. Ngai mobikisi na yaya na ngai na tata na bamwanze to sabona na Rossi News TV chaîne oitunda bilingi yangilingili. Ok, quand tu as na Rossi News TV, tu as kande masolo. Mon libi qui se comme vers la fin, on a presque 2 minutes pour savoir nous beauté. Café te sali de la part de Mobi qui sta kayumba la gentil mbala soko. Gentil maboko bank te sali, on a presque beauté. Magoza mama be me la presque beauté. Yannick Mungazi, depuis Jobour, moninga yambasi. Na teacher nangai. Ingénieur Yves Okito. Moto oyo azali kolakisa mwana na moto monoko wana ya anglais nazala ingrati na nini napesi mbote na bogar oyo babengi na lopoto Jérémy Bosila bakisa lisusu njitap pona nini te na yo champion du monde maître Mbata Zuga moto abeta Hulk na Gobert moto abeta Triple H na John Cena na 2 minutes à Pamba na Pesio, Eddie Bara, les grands menuisiers, Moto Oyo, Asala Kiete, Babeta Yanangai va sete, Moto Abeta Kia va sete kasi, Salamu Salana yo na Kobanga Yana Tata, Yo Kotombwama, Sangona Eko Kende Malamu, Tika Tata Pambola Bino, na Pesimbote, na Prof Davin, oyo babengi na monoko na eluvezo kulutu angani ya ingénieur Patrick Louvezo banoko ya Taoli Enis Lubanzadio pona nini te merveille Lubanzadio na pesi mbote na yo héritier bankale rayon mosika kuna na Angola na kabeli Owij na Lubangu na kabeli Opelwanda mokili ezali ya biso héritier bankale rayon babengi lisusu moto oya chaka couleur na mir makasi kulika tala na lopoto babengi peintre pona nini te na Imad Kojok paradis secret de Londres na mwasi na ye Mama Diane mbote na Judith Yoto pona nini te na Jolie Yoto pona nini te na Jolie Lukandu na pesi bino nyonso bambote bana Londres mobikisi alila bino danze tika tata apambola bino kasi Jean-Pierre Bimi na bwaka ye ngai na kobwaka ete na bwakinde kulutu na ye ingénieur Christian bambote na bino. Ok, quand tu as reçu Steve, tu as quand même sur qui est, tu as s'abonner parce que biso to comme déjà vers la fin de notre émission, je te salue Yannick Mungazi depuis Jobo moninga yambasi. Je salue notre cordon donc ya ma personne beauté maman reçu mon façon, je te salue madame. Je salue toute la famille des mamans je te salue glorifie que la personne beauté. Na personne yemba ni surtout beauté ba divina la balatifa, ba yemba obaza na ba bali banda. Bo s'abonner plus na reçu Steve. Est-ce que ba no mona ka yemba na bio moko te pate. Est-ce que ba mona ka masolo kitoko. Est-ce que ça ka ba biso ki lelo ngana bilo to se trouver kaka à la prochaine numéro de notre émission bye.